Congo Millennium, Congo Millennium. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre site bien-aimé Congo Millennium. Nous sommes là, comme je ne cesse de vous le dire, pour vous faire part de ce qu'il y a comme actualité politique en République démocratique du Congo. Donc, Bissonde Misuna Bino Batouba éparpillé à travers le monde par rapport à Oezo Salema na Congo. L'actualité politique, quand on est dans le Bino, ça manque pas parce que Congo vraiment, République démocratique du Congo, ils ont fournir biso actualité à tout moment, notamment au processus électoral, machine à voter, ils ont continué à diviser, marche à opposition, sujet ébélé, autant on se une émission mon retour qu'on épuisé malgré que tous ont changé, invité à chaque fois, mais pendant cela, masulana les loto yambi moko, il y a membre et SID parti cher à Martin Fayoulou, il s'agit de Edi Edgar Malenga, membre de la cellule de communication, donc Molobeli, il y a parti en opposition où il n'y a pas le moindre dans la République démocratique du Congo, parti où ils ont milité, où il y a opposition dite radicale. Masolo na bango. Position à Bango par rapport au processus électoral, position à Bango par rapport à l'appel et à la marche et à comité laïque de coordination, position à Bango par rapport à approche au Asikao, activiste pro changement na marché il y a peu, to megaroye to partager on a Edi Edgar Malenga. Tout de suite, retrouvons l'invité et puis retrouvons nos questions pour que vous en savoir plus par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Edgar Malenga, bonjour. Bonjour, Ndeko Patrick. Vous avez membre de la cellule de communication, il y a SID, on a rappelé les partis, il y a Martin, le député national Martin Fayoulou, d'entre le jeu pour que tout bananayo, boni, santé, il y a parti Nabi. Merci beaucoup. Santé à partir de Malamou, d'autant plus que Bissonio sur le cadre à parti, les militants à parti, qui sont à Mabete, que Moutou Sogolo Pakalaza gravement malade, que le Kamoro Sogolo Pakalekoueli Moto. Donc Bissonio sur le Malamou, que Bananaïmo, mon continent Bisso, à outre États-Unis, Mikolo, à outre que contact na membre à parti, na bande konyo, soit libanda mboka pour le Sola Kama Sola Mboka. Donc Bissonio sur le Likolo, en tout cas, tout ça na Kimia. Aux États-Unis, na membre à partir basé éparpillé dans le monde, est-ce que ça solo parce que toujours à Masolo beaucoup plus que beaucoup dans le lobbying qu'on a pour nous pouvoir en place. Bon, tout ça na bitumba où ezali bitumba ya pouvoir en opposition, bandeko la majorité bakendaka poto, bandeko poso bakendaka poto. Bon bakendaka poto bakendaka pe koluka ko convaincre bandeko libanda par rapport à la position de bango bazwaka. Biso pe to kendaka pe ko ba contact des fois pour na kotalisa lenge ou biso to niko kamba masolo parce que ningo yebi bango bazana besoin ko tika pouvoir te, biso na besoin que batika pouvoir. Alors ça c'est ce que comme rapport de force. Alors communauté internationale to ko boss na parce que RDC to ali membre ya communauté internationale. Alors il faut quand même ba contacter zala pour ba comprendre la position vis-à-vis de ma campagne sur le Kamboka. Contact ou bien au sein de la sanction. Bon, biso ko senga ba sanction parce que la sanction fait d'abord le peuple yemoko peuple ndé yaza prêt à sanctionner bato bazo kamba biso soko moni batu bauti libanda baeti na mboka na bino pona kota makamboze ya mboka na bino seki likamoko eza mabe ba ndeko wana ngambu mbala mingi ba sanction ezala kasi pesa melaka bango ba kanza kibiso to funda ka bango nzoka nde bandeko bazo libanda bazo komona makambo nyonso maza ko sama kati na mboka oyo donc la cadre de la communauté internationale ba ko linga te mboka moko epela moto pamba te soki Congo epeli lelo baboka mingi ko pela yango malolenge ya kotambusa so ba moni ke makambo za malonga te bazali na droit na bango ya ko sanctionner bango. Peuple n'aime sanctionnera mais peuple a accompagné bino opposition dans l'opposition en général a accompagné bino na ba différents forums et notamment accord il y a Union africaine accord il y a Senko et bino ga opposition pour trahir sous peuple ana parce que beaucoup qui se mettre d'accord pour une application accord wana lelo boza ko acquiser majorité présidentielle bien sûr ils ont droit na bino mais car parmi bino opposition ndé bazo composer sous une grande partie il y a gouvernement est en place. Merci beaucoup. Ndeko moni na kati ya opposition toza na bato ya lolenge na lolenge. Na kati na opposition toza na bato basi bandima ko mamukumba ya Congo ti na suka. Par exemple Ndeko Fayoulou
ndeko Fayulu azali moto oyo vraiment pona nga personnellement na apesa coup de chapeau tango iso pamba te azali moto ya limemi azali moto oyo soka lobi likambo yango na kaka so bandeko bo bazakata 10 15 20 na kata mboka oyo de makambo za changer parce que batu mingi balandaka ba oyo azali bien matériel soki sali likambo amoni kezo simba te abaloli kazaka komo sa makambo susu position nzala o ba walo bon opposition za munene so za na bato bazana nzala biso toza awa so otali ngai Edgar Malenga naza na makokia malonga te naza na ngai soki ndeni te naza modeste na lukaka oyo emonani na zwi na lesi bana ya te na okima mbango liboso ya bandeko wana kuna pona kolakisa faiblesse nanga po kenaki nozwa kanyaka naki nosala babuzo bezanga tina accord wana oyo ya Saint Sylvestre soki esimami malamu te ezali parce que bandeko oyo ya biso moko kakati na biso mususu bazalaki débauché eutaka wa eutaka na ngambo mususu donc nde tolobaka eya na corrompu na corrupteur soki obi oyo eza corrompu soki eza na moto moko acorrompre donc na ngambo bato mosusu ya majorité bango baza kotia mbongo ya leta mpona kocorrompre bandeko mosusu bazali faible mais biso baoyo eside na bandeko mosusu plateforme na biso fac na dynamique opposition tozali koyika mpiko tozali kokoba peuple ata témoin aza koyeba ke nani aza kosala mosala mpona ye nani azali kotrahir ye lobi kuna nzala yango ya bino edébordé ntina niveau ya primature kuna na kati ya cabinet premier ministre tokomo assiste ntina babitumba likolo ya owelela baposition wana nyonso na biloko ya kokondane omoni peuple aza komona azoyeba parce que ntango bandeko wana batikaki biso déjà peuple asanzaki bango donc biso mpona biso tomonaka bango sute comme baopposant parce que bandeko bandimi kokende kosangana na ndeko Kabila kokende kolia na ye ensemble ezali bato tokoconsidere comme opposant te parce que baosopose na eloko moko te baza kondima nyonso oyo bandeko wana baza koimpose bango donc ezali kaka que peuple amona sosola ayebaki ya solo et na ba misusu bazana objectif moko ya malonga te si ekomi ko na makambi tumba eza susu malonga te donc ba perdre na ba valeur nyonso ba défendaka donc ça vraiment dommage. Et ça vraiment dommage yonde mtolobi yango mais tout ça kati ya processus électoral au calendrier Corneille Nanga déjà publié qui l'élection le 23 décembre. Mais il y a un sujet qui fâche et qui continue à diviser la classe politique. Sujet waneza machine à voter. Bino nakati ya SID. Bozo ça l'analyse nango comment? Merci beaucoup. Biso à niveau SID, tolobaki tolingi likama machine à voter te. C'est vrai que bandeko ba proposer biso eloko moko oyo soki ezalaki na ba mboka mususu elingai koleka normalement parce que likambo pe intention yebanaka na mboka na biso toyebi malamu ke bandeko ba kokamba bazana intention mabe tango toloba ngo babi non bazali bazo procès d'intention bazo funda biso gratuitement mais makam mingi si pas nyonso biso lobaka to monaka ke esuka kandengwana machine à voter pourquoi parce que na tango tozali boye tozo kendi na processus moko ezali très clair. Tolingi ambouillement te tout na 2006 to voter tout na 2011 to voter inyo yozo benga ambouillement c'est comme machine à voter idée wana uti wapi idée wana uti na bandeko oyo bazali na ngambo mususu do bandeko ya majorité so la ni malamu ko comprendre que bandeko ya majorité présidentielle bazalaka toujours na sima ya seni nyonso ebimaka na seni to yebaka ke utaka nanu na bandeko ya majorité membre pe opposition banaka ya bureau na ba membre wana ya opposition so la ni lelo omona ke bazako bengana bango entre autres bandeko ya UDPS ba telema epona ko bakende ko kalamba il faut bima kuna parce que ba moni ke ya komi inférieur na pouvoir donc machine à voter pour na biso ezali façon ya ko tricher parce que nous maîtriser yango te papier ezali moko on est tout ça la fois dernière bati ba compter comptage normal mais machine na kuna bato mania yango to ebité makambo za compliqué to mai te maki wana yango te to boy yango na motema moko to lingi la biso envoyement te to ebi mboka la biso ndenge ezali machine ezali singa courant soit courant il faut ba groupe singa carburant il faut que memango bisika nyonso eza eloko moko vraiment ezo pesa biso passe to sengi vraiment que ba longola ngo parce que eza ko kabola classe politique eloko ebongaka ba ti yango boyokani bandimi yango c'est bon mais ce que ça qui beaucoup ko imposer yango bato ce que ça lika moko na kati wana oyo baza ko bomba parce que en 2006 to baki to na papier to na papier to loka makambo zanga te to na papier to voter normalement pour comme ça ba intention ma beza la te donc ba to ke bimato ba ki résultat wana ya solo ko iméate c'est bon to ko imasiko lobi kuna donc le résultat bima to ko ndima ngote alors à l'avance déjà makambo ça clarté boy to ko élection lo lengo wana ndeko edito zala to megano zala un peu réaliste mboka ezana makoki te oyo esengeli mpona koorganize baélection baambition politique mpe na RDC ekomi okoma kaka likolo ezomata du jour le jour et se démontrer na nini na banombre même ata ya bakandidat oyo bazalaki na 2006 ndenge ya kokoma na 2011 na lelo 2017 oyo soki 18 oyo soki baélection ekozala probablement nombre ya bakandidat ekomata mpe
on est assure. Mais toi, si c'est déjà en 2011, Natala ba bulletin de vote le roi syllabus. Les lots, les sous-bilors, pour éviter kokuya liso na biloko bongo machine à voter yo régler nango makambo yo fina kaka et imprimer le papier à candidat na yo poni et puis yo mo koti na urne mabeni neza mabeza wana ezali ke d'abord ndingo lobi likambo ya mboka elana makokite ngai na boyi yango pasanta congolais na botami yawo na koli awa na yebi ke mboka na biso na mbongo mingi ezaka nde kozanga foi ya malonga kozanga volonté ya malonga nde ezaka kosala ke baza ko mobiliser mbongo ndenge sengeli te so kati ba pays voisins nyonso baleki biso na budget eza na sens moko te pendant que biso to a pays riche koleka bango o to ana ngo bango baza na ngote mais baza na volonté ya ko mobiliser ba fonds pour na kotia yango na service ya peuple si tu ko to na ba 5 millions de dollars 5 milliards pardon de dollars qu'on a budget na biso pendant que bamuso ba 50 milliards donc ils ont des manque ya volonté manque à bonne foi so ba bati gouvernance à malonga gouvernance malonga te bazotika bato baza koyiba mbongo baza koyiba bazwaka nyaka baza kotonga bandako baza kotika bango po basepla na mielo wana miliki wana esalaki bazala bamona ke politique nde ezali malamu ndenge lobi likambo ba papier de vote wana ba bulletin de vote lobi kuna bato bakomi belé tout ça nda asali makambo wana nyonso lika bandeko baza kokamba biso lelo tokomi komona politique lokola luxe donc moto que na politique eza moto o aza komona ja lobi na lengo ekozala pamba te tala salaire ba député biso tokosala effort kaka na koloba na biso ke lobi kuna balongola pe mbongo mwa ndambo na bandeko ba député ba emolimo bazwaka eza mingi pona biso baza lelo 500 députés à l'Assemblée nationale mbongo ezali biso beti machine eza mbongo ebele makasi président bino pas député mais ko proposer on nous kuna na parlement président na biso pona sujet wana za moto ya yambo d'ailleurs oyo ça pesa que intention na depuis 2016 na mboka oyo à part ndeko Kasavu bonga na mona akei ko zongisa mbongo l'état ndeko fayo ya kosala ngo plus de 50 ans après mutu muso asala ngo te pe mutu muso atika kosala ngo te azongisa mbongo l'état a renoncé pe na immunité na a ko renoncer na immunité na ye pamba te mandat c'est silaki on ezali loko ya yambo ya sa sala la kisi exemple mbongo ese koti na compte na ye makia azongisi yango nyonso na ba prime azongisi yango pendant que partis na besoin makoki na étape ya implantation mbongo ezolukama mais tondimi ke tokoba na bacondition na biso ya mikie ba 10 ba 15 ba $100 pour tokoka ko implanter parti ezali exemple à suivre donc mbongo ezali bandeko batika likambo ya machine à voter ba amboye situation te to komi pene élection et là le machine à voter en principe eza mabete mais soki to vandela kiango au préalable to bongisi ngo malamu totali ba tenana na aboutissant nango to ngato comprendre ba réalité mais loko to yebi intention bandeko baza nango to yebi ki ezali pona ko servir bango baluka ko nommé bandeko bakende na parlement baza suna majorité lobi kuna to lingiza la bulletin de vote to na vigilance to te ba témoin bisika nyonso comme ça to compter ba voix moko to yebake ba songolo pakala balongi ba ki mususu ba zuite po mboka za na kimia vous vendez la machine à voter au préalable et pourtant vous laissez beaucoup plus de temps na bino na ba arrangement particulier pour na luka ba position na bino na ya gouvernement non ezaki kulika position na biso te moni mboka ekamamaka par défi te mboka oyo ndenge toyebi yango na mibeko na biso kabila pas surprendre bino bon a surprendre biso na mael na mabe mais ayeba ki peuple azoko komona nyonso wana yango zoko komona sikoyo akomi kokende contre mur makambo ezoka susu na kosimba te makambo nyonso aza kosala eza koreverse ere nyonso peuple sa yebi déjà kindeko wana alingi koorganize baélection te alingi koambrouye situation na bandeko oyo aseni biso lobi ke mboka nyonso ezalaka na mandat ezalaka ebandi mpe mandat ekeyiti na suka lelo oyo tokomi hors mandat plus d'une année donc bandeko bazokamba biso par défi bainstitution nyonso eza bainstitution illégitime elongo na légitimité comme na illégitimité pamba te mpe bazoreconnaître yango lisusu te donc biso toali conséquent tosengi baélection mais baélection yango mpe po esalama ekosalama na bato bazokamba biso te parce que bato bakamba biso baza susu na confiance ya peuple ata moke te nde na koyebisa zwaka micro balade otambola otuna sango ya population par rapport ya ndeko nanga sango population de papa ndeko Kabila omona ki basi basanza bango bandakala alors to pesa ki confiance na makambo tala ki accord ouais Saint-Sylvestre to kene ko solola ki to baki une année en réalité na une année on a fallu ba bongisa makambo nyonso ki na élection en 2017 mais au moni boulou ke ba kotisi kaka pour que ba continuer ko sala n'importe quoi yango moni bandeko musona bazaki affaibli balanda kilo yenge wana biso baki to kolanda accord to signé biso nyonso na pasi mot par mot lettre par lettre et comme 3 noms et comme bazongisa bo et comme basala bo tisiko solution malonga zalité la si mauvaise foi yango moni ebotibe mbuma ya mabe sele ke basango bazonga sima lelo oyo basango bakomi na
premier plan pour na kotalisa bande kwa pouvoir ki bazali malamu te yango moni lelo to comme na balabala pendant que surtout kana malamu na makambo accord tina suka to ngato tuzwa kimia parce que to ngato kamba mboka o na ndenge sengeli na kosusa na likambo lobi ya ko wela ba poste zama mo wela poste te ndeko kabila na majorité na ba ko gérer mboka bango moko tina tango te tozali donc to na accord to yokanaki tolobaki likambo ya kotia makambo na mesa pour que moto na moto esika na ye akamba mais suka tolobaki makambo ya institution lokola ba institution moko a mandat électif tosali na maponamité tokende sikoyo togere mboka biso nyonso ensemble elongo donc bapesi baposte oyo asepeli kosala te apesi na moto songolo pakala tokambi mboka na kimia wana omoni tension ingo okita mais sikoyo bango bazwi nyonso bakangi esika moko bake koluka bafaible bato bata na poids politique moko te bake kotia bango tala mboka nde ekomi na soni bato komi kobunda bitumba na kati ya institution lokola primature bato kobeta na makofi biloko oyo peuple asombaki na mbongo na ye baza kopanza bamiroir bapot de fleurs ce n'est pas normal donc yango elakisi ke élection tokende il faut tokende liboso na transition bandeko bakokamba fo bakende mopanzi tokende transition sans ndeko kabila pamba te ndeko kabila ndenge azali wana akotikala kopesa nzela te maponami esalama parce que yaza na posa yazala wana ye alingi soki maponami ekozala ye aza su candidat yango tokoinsiste ndeko kabila ifo aloba malamu ke ye akozala susu na maponami oyo ezali koya te akozala su candidat te soki alobika eloko wana population akosepela puis tension ekokita soki babimisi baprisonnier politique bafungoli bachaine oyo nyonso opposition bakanga soki balongoli machine à voter okomonaki bato bakosepela parce que bakeo boza prêté pour l'élection biso bayi décidé toi après ça fait plus d'une année lelo depuis je crois mois de décembre il y a 2016 tokendaki na congrès na biso tolobi biso toponi ndeko Martin Fayulu mokambi na biso soldat du peuple yende président na biso candidat na biso comme président de la République lobi kono ba liste d'obima ba liste on ezali ba députés nationaux ba candidats députés provinciaux donc pour ça ma pona mezali chaque dimanche to pe ma souter comme ka ba réunion na Masina na Tchangu na wapi bisika no soka pona ko sona population to bongama to lingi ma pona mi pamba te mbongo ezali mbongo peuple ba ko bimisa ngote pe ba sali ma pona moko baclé lobi kono bimisa su bitumba nzoka nde ma pona mi ezali opportunité ya kovanisa mboka kimia to pe opportunité ya ko boma mboka mais lolengo to ko kento moni ki balingi ba moma biso mboka ma pona mi moment que contract moko eza na kati wana au même moment ozoloba tolingi maponami na 23 décembre au même moment ozoloba transition finalement position est décidée par rapport il y a le 23 décembre 2018 les années vous continuez à croire que l'élection est biso tozo continuer à croire que élection est ko sala maté na lolengo tozo ko ndeboye et on te loba ki likambo le 23 décembre eza na programme mon côté date ezali programme telo ka feti okoloba jamais que na sa feti mokolo songolo pakala tant que oza réunir ba condition ndenge sengélité toko ke le 23 décembre toke na élection isa élection ndenge nini parce que ko yima ezali yende ko nanga azwa ko insister na date wana to lingi ya solo ke oui calendrier za la respecter mais tango za ko kende toka ba moni ke tango za ko kende ba loba clair ke ndeko kabila oza candidat wana liboso ba loba clair ke ba longoli makam machine à voter ba bimisa ba prisonnier politique ndeko Moïse Katumbi za ko tenga libanda mboka pamba bandeko bele ba tonde ba prison ah pamba ndeko na Moïse Katumbi eza problème à justice ya mama politique te ndenge gouvernement zo merci beaucoup zali ndenge gouvernement zoloba mais bato bayebi makambo wana bayebi ke ezali makambo non ezali makambo o ba monter de toutes pièces ba luka ba bimisa ndeko Katumbi libanda ya mboka po azala exilé politique po ba pesa ye makokite ya kozala na mboka po na pesa il a bima facilement bon oui zaki politique na bango ba moneli kete to tindika ya kende zo baso médicaux mais porte soki ya bimi bakanga porte wana ko na ye ko mapasi mais tango ba ndeko ba ye ko vendre ba ye ko tala dossier yango dossier za vide eloko zali te batika ndeko wana ya azali na base na ye awa ba to wana ba congolais ba soutenir ye ba ko sepela ki ya zongi ba ndeko ba to bazana sima ndeko fang diongo ba ko sepela ba ndeko ba sima ya muyambo ba ko sepela 2000 ndonga ba ko sepela e ko pesa confiance to ko kilima ponami ya malonga Maponami parce que déjà tout le na minitoyo il se pose un problème au sein il y a rassemblement au sein il y a opposition dite radicale ndeko Vital Kamerhe président à UNC a autant sa proposition moko dernièrement qui est primaire mini primaire au sein il y a opposition question il y a désigné candidat unique, candidat commun et opposition pour éviter une opposition pour qu'il y ait une élection en ordre dispersé et puis en fait que ça le programme moko commun pour la opposition et permettre pour qu'il y ait une élection mais déjà
classe politique na biso ba mélange ezosema na kati toyebi te so bokoza na programme commun parce que kaka na kati ya opposition ya bato ya gauche bazali bato ya droite bazali kaka na kati ya opposition wana bato ya baécologiste bazali bato boye bazali est-ce que idée wana ya ndeko Fayulu e ya ndeko Kamere bino bo accueillir yango ndenge ni est-ce que c'est eloko ya kosalela ou bien c'est eloko ya korejeter en bloc parce que na côté mosusu déjà baloba ke Kamera yeli zona ba idée na ya rediviser opposition. Bon, merci beaucoup. Bandeko oyo bayebi ndeko Kamere te bakoki koloba nyonso bazoloba biso tovandi ndeko Kamere tozalaki na ye na plateforme tobengi Sauvons la RDC et puis toyebi nini oyo ndeko Kamere asala bilembo nini ya lakisa kati na biso na kati na lisanga na biso asala nini na mokuse toki tolobaki ndeko Kamere bato bayebi yango malamu ki azali opposante ndeko Kamere azalaki moto ya ngambo wana kuna esimba te ayaki na ngambo na biso po ya kolekwa kwa mbrouiller ozoboya Kamere me bondimi G7 toboyi Kamere tondimi G7 ezali normal parce que tovandaki totalaki le comportement ya moko G7 que tu ba opposant ya avant-hier problème ezali te opposant ya 26 ans ya likambo te soki bayokani malamu te eki achange na ye kazaka alabi ngai a partir ya lelo namoni ke oyo tolingi na epai ya ndeko Kabila ezokosimba te ana volonté malamu te mpona mboka batiki ye mpona biso tokomona yango malamu baya kopesa biso maboko tokende liboso mais oyo etali ndeko Kamere tolobi toyelingi makambo wana te parce que na 2011 tona expérience tosalaki nyonso tobaki yango malamu ke po tolonga il faut lisanga ti sikoyo toza conscient toyebi ke po tolonga bandeko baza na ngambo namba manœuvre nyonso baza kosala il faut lisanga lisanga ngona n'importe qui te quand même lisanga ngona na mutu te oyo yebi ki yeso ko ayi ayeko bebisa to ndime na facilité te ndeko Kamere azana mingi ya koloba azana mingi ya kosala pona ko convaincre population obiso bazana sima na biso bazali d'accord te ki tozala lisanga moko na ndeko Kamere donc ba idée azana ngo koyana ngo za ba idée tozana ngo déjà donc ami tungisa mate atsa mwa mayi muke na vino na ye azala na kan ya ngambo wana kuna parce que to yebi ki ndeko Kamere mbala iso yinda pesa ka beki na ndeko Kabila e bandeki ka par exemple na likambo ya dialogue le 18 octobre to salaki makasi pour que tozala lisanga biso nyonso to baki to boyi makambo songolo pakala mais ye après kosolana bandeko akbaluli kazaka ke na ngambo kopesa ndeko Kabila babeki kuna esimbi te aye kozonga sumu panzi na biso na dialogue ya Saint Sylvestre to komona lisusu donc to yebiye na ba jeune aye biso tozali sûr que ya solo ezana moment o to koyokana bola na loyenge te ke o candidat ndeko Fayulu azali candidat président de la République ndeko Findo do bon azali candidat bandeko mususu azali candidat Moïse Katumbi ndeko lobi kula ide pesto ka sango ndeko songolo paka ko mame mingi mito kanti ko za ndeko ndeko Tshisekedi Félix soki batie bako vanda bango nyonso bako yokana bako tala nane zali pinza na makoki ya kokamba biso bako sala programme commun bana kin bana Kongo mobimba bazana na kimia baye baketo yebi yango malamu bitumba o potolonga fo bomoko mais ndeko Kabila en tout cas tout ça qu'on dit mateke ana bomoko na biso ndeko Kamere ambeko Kamere plutôt donc on dit que ndeko Kamere azana bonne foi ya koya ko va na biso longo pona ko bongisa donc biso yebi ki ya kalokola motinda mi ndeko Kabila ko ya ko yeba makayema za ko le kakati na biso pe ko keko mapuna na ngambo ndeko Kabila donc bobeba na vraiment déjà ko beba na te mais to lingi moto na moto va na esika na ye to yebeli na ngambo wana a continuer ko sunga bango atika peuple ami sunga ye moko ozofunda ndeko Kamere mais il paraîtrait que bino moko pe décidé président bino Martin Fayulu aliara pena kimbota mais il paraît mais soki mzana preuve aya na yango na banza ke mo makele moko maka ça fait je crois 7 8 mois 10 mois makele moko be lolenge wana mais ndeko kimbuta ye moko na monoko na ya loba pe makele sila aloba ke ndeko Fayulu alia kambongo na ete mais kaka nde ayebi ke na moment moko songolo pakala ndeko Fayulu azwaka moi eloko epa na ye ndenge zala tozali bato na mokili ko ikozanga lelo lobi okoki poko kile pa ndeko zwi mbongo wana esi ezonga depuis kala donc balinga babimisa mo eloko moko bo eza nango ya tina te po bolakisa ke image ya mabe po na ndeko Fayulu oke defa pa bato yozo babaza miyibi donc yo po lie mbongo muyibi ana mboka ça affaire moko ça fait lelo 10 ans soko beti calcul 10 ans donc lelo année otokomi na 11e année donc na 2007 na 2007 wana bandeki ko solola malamu bazalaki malamu parce que bazalaki kuna assemblée provinciale ye gouverneur yazaki président Ecofin bazalaki ko solola baki pe makambo élection sami normal mais après amonaki ndeko ko toma malonga te nde bayeki ko katana yazaki mupanzi na ye kaka na kati ya opposition oyo ba idée ezobala na format souté harmonie eza makasi te na opposition. Croyez-vous ce va to bito temisa ba leader oyo opposition nani azobangisa Kabila mutabangisa Kabila na banza ki Kabila ye moko ayebi
Kabila yebi parce que il faut koyeba yango ke batu nyonso batsaka makele na télévision za batu bangisa Kabila te. Batu mingi batsaka makele parce que balingi ba mona bango. Comme ça bayeba ke kuna mutu wana kanga munoko benga ezo kanya mingi batsaka makele wana ba négocier makele wana akazu kanyaka na butu mayebisi bango na zu kanyaka na bino na moyi botika ngai na lo bana bino mabe pour peuple comprendre kaka na zana ye yo yebi bato to kotanga ba kombo ya bango te me bazali mingi na kati ya opposition o basala ka musala na moyi za koto na butu za koto mais biso to kantike bande ka pouvoir ba yebi yango malamu boni basisi ba unité pona ko benga ndeko fayulu boni basisi ba unité pona ko benga ba biso to yana sima ndeko fayulu donc biso to kantike ligne na biso toza kolandeza yango wana o to lobaki yango to kosala peuple azaka toujours molongi ndenge ndeko na ngai pe asonam Rossi Chimanga Mukendi o atiki biso bane koloba tango yiso le peuple gagne toujours donc ba kitaba mata peuple ako gagner toujours donc na kansike moto ndeko Kabila abangaka comme na ndeko Martin Fayulu yango ba pesa comme soldat du peuple parce que azaka toujours na terrain toujours permet la population toujours non soka moniki makambo za malamu te alors bakate lelo non le bikula ke koloba oui donc moto abangisa ka Kabila comme na ndeko Martin Fayulu et lobio tozana pouvoir wana au contredire yote to concéder le yango parce que ça conviction na bino que bozo bangisa Kabila mais to ebité pona nini tili bozara na Kinshasa baza pe ko inquiéter bino te pourtant misu ba na boloko misu ba libanda mboka tant so bino pe bozo akanyaka on butu pour que na tongo bolo ba makamu mososo. Mais par rapport à l'inquiétude, na banza ki yozali c'est mal na téléphone biso yebi on te mais au moins to yebi batu mususu baza na boloko to yebi ba o baza na excès. Oui, mais au moni batu mususu ba kangamaka, to batu mususu ba kimaka. Ils a peut-être que a lobby makambu a bukina mibe kwa mboka. Moni politique to sala ka foza na sagesse. Ngai nazali awa, ngai Edgar Malenga. Boni na koti boloko. Mais ils allaient comme koloba te batu mususu ba yeba ke akangame lobby non, ils a rappelé des fois bazuyo, batikio, bazuyo 2 jours batikio, mais ça fait longtemps ba simba nga souté parce que na yebi que makambo yo nazo loba ezali makambo za réalité mbala musu baye basali makambo meme na loyenge na baki na kokenda su ba loyenge te bakolukanga na butu na moyi bakozonga na mafinga te bakozonga na makambo ya mabete na koloba kaka o ezali kata mibeko soki conseiller biki mandat Kabila sili ki manaza mazali illégitime bongo siko bakanga opuna tina nini ndeko Martin Fayulu na banza ki boyoka kasango mbala mingi bakanga kakanga basimbi na gauche basimbi na droite tout ça basali bo tout ça mais lokola bazaka na tort omona bakangi na 12h na 18h batiki batungisi na moyi na poko batiki parce que ba yebike eloko ya sale ezali na infraction mon côté ezali inculpé na eloko mon côté donc moi mutungisi en tout cas ezanga na ngote to sto mesana na yango ezali bitumba ya mboka to kenda ngo ndingo na tina suka 5 minutes etikali ndenge ba to pesa ngasi na Jires Soaza derrière caméra Jires Dibenzi to me kosola masolo etali ba marche le 31 décembre 2017 marche ezalaki le 21 janvier marche ezalaki le 25 février, marche ezalaki lisusu. Apparemment, opposition est commis à bout de souffle. Église catholique ne peut se servir dans le rôle babeki pour que boter parce que vous avez sous un discours la population te. So bo bengi ba marche ba ya kalisote. Ba marche la mine comment ngoko c'est mieux na ba journée ville morte. Au moins église catholique ayo la musabino il faut reconnaître. Bon, na kolobate kaya kola musa, mais ba action oyo église a opposant so ba komi ba catholique lelo. Non, ba o bazali ba église musu bazali. Chaque dimanche bangona ba. Non, so chaque dimanche wana na yebite so na église ni chaque dimanche on a ba opposant, mais ce qui est vrai est que ba action oyo bande ko na biso ba laïque baza ko sala yango ndezo cadrer na démarche na biso donc ba to ba kamwate ba le bateke to komi abu ya souffle te to saka ka makasi boyebi ke na mboka na biso depuis décembre 2016 ndeko Kimbuta asinaka mokanda moko pona ko pekisa ba marche na kati na mboka oyo ko pekisa ba rassemblement na esika Liban to benga la place publique ezali pe ko buka mibeko ya mboka mibeko na biso ya mboka le bina mutu le bina biso nyonso ke marche pona ko sala ngo oko senga na
nzela na moto mon côté biso osala ba marche na makamna biso ta makamoteli social to komaka mokanda nga na sina yamba bato epa na nga ba ye koloba na nga ke bande ko kuna batindi biso to ya koloba na yo marche wana ezalité na bisi bango to ko marcher biso to se limiter ki na ko informer to informer pour ba disposition même de ko kimbuta ay ko kata souffle ba population marche ezalité ce que population a kotima moke ko banga ce que ba ko mi ko la marche ba ko tsaba soda na nzela pour ko tsaba soda na nzela mais ce qui marche ezali ya bango ba ko tika ba ko tambola pamba batika biso to s'exprimer ndeka ndeko mo to lo ba dernièrement na télévision itando ike na lobi mais élection soki salami soki moto na longi poni batala soda na balabala batala soda pana pona ko empêcher batu ba sepelate batu bazo non soki likambo ezali yeba na kanango kaka donc likama marche na likambo ya ko boma mboka te marche elle est constitutionnelle pona ko marcher faut ko senga nzela te faut ko koma okomi nde bango bazo ba disposition mais tant bateli biso ba peloton bateli biso ba maya moto moi bobangi il faut ka ezala mais to senga na population alongola ko banga wana et puis à l'heure to kinango to yebi ki bazo ko s'affaiblir mukie yango moni bakomi ko tepa to ko lemba pete lobi kuna marche kozala toza suna balabala timi ko ndeko kabila okanga bisaka na bande ko na nyonso batika mboka okimia ba marche ya AP o eza appelé na comité laïque de coordination bino boza ko épouser yango boza ko adhérer na ba appel wana mais il faudra ko yeba pe que non ba marche wana makile ba congolais ezotanga par rapport à ba répression ndenge opposition ezoloba ezotanga mais na côté à la police pe baza na façon na bango baza ko se défendre oyo bazoba keno ba ko attaquer pe ba commanditaire ya ba marche wana mais croyez-vous pas que ndenge boloba makambo ba transition il faudra encore dialoguer ou trouver consensus pour na issue moko meilleure au lieu de continuer ya kotangisa kaka makila oui on fait des victimes on fait des martyrs on fait des héros mais pour quelle finalité? Parce que ma famille a batouana bazolela. Merci beaucoup. Ba famille a batouana bazolela. Na ba marche bat bazo kufa. D'abord tozo ngana osima. Moto azu initiative à marche abuki mibeko mon côté. Pas le biki to marcher abuki na mibeko côté. Moto oyo aye ko beta masasi nde moto abuki mibeko. Masasi babeta kango na guerre babeta kango pamba te bapekisi bino déjà marche yango bino tetutesse bobimi faut ba sala répression mais tangelanga kombo ya moto oyo ana monopole na mboka oyo ya kopekisa marche azali te atande ko kabila za na pouvoir wana te atande ko kimbuta atande ko kingandi mutu moko te na Congo akoloba ki apekisi marche troubler ordre public ba basali trouble wana bazali to babi marche disposition ezwa mezali nini ngai na kombeli ndeko kimbuta kinazali ko marcher nabi na kolongwa ano kisika songolo paka bobengi la police akoya ko landa biso sima to mona yango na marche utulika ya suka ka oyo ndeko rosia kufi mais to moni ba marche côté muso salami biso to marche na sele on a delvo bande ko zone to ki sanga ba marche ki et puis la police ayi pembeni bazi ko tambola so eza na kimia mobuli ko zalatin mais so ekomi ko intimider batu ko beta ba gaz et puis sa population kande ngombe bazwa mabanga batika ka biso marche ba meka expérience wana na yebiki basi ba meka kango une fois basi sala ngo na tango to ekendoko ya Mbankondo Tshisekedi tanga uti poto zaki na aéroport to komi na to sali makambu na kimia police moko ta simaki minduki batelemika pembeni balitiki bito lekiti muta kufa kiti mtozoka kiti mais pour la nini ba marche mususu ekomi ba kopekisa marche na sens nini ba kopekisa marche pourquoi zo ba disposition tia la police encadré moto atombo libanga kaka pamba boya bali ko bamba bakangaye moto abuki loko bakangaye siko to kotala na kobete masasi mais ndeko na moto a comique na marché pour na boye loko songolo pakala na moto a tomboli mondoki basomi na mbonga peuple ako boma peuple ko tongisa makila abomi mutu azui bomo ya moto mais moto andeza mokangami donc bakanga nde bato basimbaka mandoki contre peuple osa ko sala mbongo po bango bafutama ndeko rosia kei to bateka kei perte akei perte te parce que bane ko bango depuis kala déjà que vomena kufa ya kotelema ke nazala ndenge na bosani loko bane ko loba mais na kanti ke eza pona ko loba ke il faut ko koba biso beto monde ko rosia kei to bangi te to za ya kotelema to ko koba ndenge wana tina tango to ko zoya solo bonsomi to ko zoya solo lipanda to ko mona ki ya solo mboka na biso ezwikimia bande ko ba ko kama ba longwa to tsa bokonzi ya sika bokonzi ya sika otunenga motuna moko ya likambo o etali to ke na dialogue papa to aso tango ke dialogue te pas de dialogue ils ont les kambuya koyokana biso na opposition na peuple ensemble to sala makasi to tsande ko kabila libande ya mboka
totie libanda mboka tokama mboka biso moko tokoyokana nani akozala liboso biso na niveau ya rassemblement topesa proposition ndeko Denis Mukwege tolobi kazali moto moko sincère za moto moko atambolaka malamu bakotie wana pendant une année toki élection ya kimia politique te mais pour problème te ne bamboka musu bataka ba politicien te ba politicien le comme mal vu bon soki comme boye comme oh Fayulu te bataka caméra bataka kingani non batia ndeko Denis Mukwege yazali docteur ya kamba pendant une année abongsa baponami na baboka musu ba Burkina Faso un peu partout ba Centrafrique basala ki lolengo na bazwi moto moko neutre bati wana comme ça muta ko yimazalité toki ndeko Fayulu lakisa makasi na yo ndeko Kingani lakisa makasi na yo toki maponami oyo moto nyonso na confiance ebiki résultat wana ekondima na kimia résultat ndima na kimia wana makambo etali élection ma totikaka mwa muke na makambo etali marche na ba mouvement ou ya revendication ba activiste pro changement notamment ba Lucha ba Filimbi ba activiste wana nyonso pro changement ba organisaki messe en mémoire ya Rossi Mukendi c'était na église Saint-Benoît et Sika Koufaki na Lemba mais ba projeté sous journée ville morte pour le 9 mars pour quelle raison mars nalo. Voilà. Bon, na banzake logique wana ya ba marche ya ba ville morte peuple a lembate. Batika ko distraire peuple. Oh to kufa mais sana ko lia na tongo tout ça soko bimite ko lia te ndeko to za ko kufa ndo to za boye. To za ko kufa, il faut to sala makato zong la bomoi. Donc la kisike tant que tous une nous autres ko lukate moto lembate to ko kufa na biso te ke pamba pa mate po obimite nde o mona que non ko lia to bosa makama ko lia to tsa mo loka mukena munoko so ba bi marche biso na niveau ya SID ba réunion ezoko bana poka to ko sangana pour ko analyser opportunité ko prendre part na marche on a parce que ils ont la journée ville morte bon on a landé c'est comme sous commis journée ville morte côté sous commis marche donc on te le dit il faut qu'on analyse en malamu qu'on soit contact na ba organisateur to ba tenana ba boutissant activité wana ce qui est ville morte tout quoi puyango to va na banda ko za pona ko observer ville morte lo bake to zo koba na ko boya logique ya bandeko na makambo baza ko sala so ba bezali marche ngana kanti ki na lolenge na biso SID ndenge la logique na biso ya parti to ko appuyer yango to ko na balabala ndenge to mesana pona ko tambola eza ko mamboka te ezali lisumu te ezali kaka ko lobake to boyi to ko boya kande ko kabila timu ko ya ko kende pamba te abomi mboka elongo na ba complice na ye. Ndego Edi Edgar Malenga, mot de la fin à l'endroit de la population de Zolandayo, surtout Bao Baza, Libanda et Mboka, la République démocratique du Congo. Mot de la fin pour la population boyé. Peuple congolais, Fongola Miso, Yeba pasi o elatio na nzoto, Yeba ke avenir na yo eza hypothéqué. Batika ko distraire yo na makambo ezanga tina moto ayibi kanyaka eli boso na yo aye ko pesa yo kanyaka wana zwa yango me kolanda ete bande ko nyoso baye bakibitumba na no estilité tozali ko bongama po na kosala makasi ko lakisa ke peuple alongaka toujours bande ko bazo kamba bazo boma mboka esengeli basa la libanda ya mboka to bango pembeni tozwa mboka na biso na maboko biso moko na bande ko ya SID ba sympathisant ba militant ba cadre SID to bongama ba élection suka koya ekoya ndeko Kabila te pamba te alingi makambona te alingi awumela seko na seko 17 ans de pouvoir mboka nyonso ekufi élection ekoya ka toujours to bongama tango tozali suka tango ko bongisa ba base na biso dimanche o eza koya na niveau ya Delvaux tozo yamba soldat du peuple mokonzi Martin Fayulu azali koya na Delvaux pona ko solola aotambola ndeko na pona ko talisa bandeko ke tozo kende malembe atuza cheval entre combat politique na makambo etali maponami donc to bongama pona maponami to bimisa ba député ebele to na po politique moi malonga po to na projet moko malonga pona mboka oyo il faut to tonga mboka obiso moko. Edi Edgar Malenga, merci. Merci ndeko na ngai journal na bino plutôt émission na bino na yoka sango na yango ezali lelo mbala ya ngai yambo koleka na koliki ya ke kozala mbala ya sukate et puis na ko profiter ko pesa bino ba fleur ebele ezali mosala moko malamu boza ko sunga biso ba politique ko bisa biso ba itandoike bataza kolanda biso ezali sungi moko ya motuya mais oyo na ko sukisa la penza
nzambe azwa penza na kimia molimo ya ndeko na ngai moninga na ngai Rossi Mukendi ndeko Rossi Mukendi na kende na IPEN awa na IPEN na université donc la na pasi makasi koyeba ke atiki mwana 14 na mwana ya bébé ya 2 mois et demi donc zali pasi makasi mais na sengi na nzambe asimba mitema ya baye nyonso ya libota na ye ko bana baboti kozwa mwasi na ye bandeko na ye nzamba simba bango bayi kampiko mboko za biso. Merci. Voici na suka ya émission ya lelo to yamba qui est dit Edgar Malenga Zali moko ya ba membre ya cellule de communication ya SID parti ya Martin Fayolo. Quant à moi je vous dis merci, je dis merci à Jires Dibenzo Azaki derrière caméra, merci à Jordan Kambala Oyo à Sali Misala finition pour que bomona émission ya lelo. Je dis merci au boss Ricky Dibenzo na moi c'est na joli Dibenzo na ndako na minito. Merci encore une fois na Dezingo motema ya maman ministre Béatrice la camerounaise bazolanda biso esika bazali. Merci na ba appui na bino, merci na assistance na bino pour que musala ekende liboso. Je dis encore merci na Lina Dynamo la patronne motema ya Patrick Mozito balandara biso batindela biso ba suggestion na bango pour na bonne marche kaka ya émission. Merci encore une fois pour nos ça na Lenso Lengelo na Bundes grand entrepreneur batoa nande baza kozana biso au quotidien pour soutenir mosala au Italie Congo Millennium. Prochainement tokokuta na lisusu na site oyo na invité mususu ta mususu pe kozala kaka yo tomeka kosolola masolo oyo Italie mboka. D'ici là portez-vous bien et à la prochaine. Congo Millennium, Congo Millennium.